MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo ezalinga obino la gardien du temple lelo mokolo na yenga otobetaka masolo ya basantu bon remarqué masolo ya basantu elali de lelo nasali effort bavideo mosusu nasala yango ba 5 minutes ba 6 minutes maximum pour tomeka kosala ata mwa 3-4 vidéos parce que mambo le beza tellement belé et c'est important. J'étais le passage sur Facebook. Dans mon publication à Serre Nabiso El Samouadi. El Samouadi. Il est les troubles qui me troublent. Il est le combat. Voilà, tu es bien Zembouana. Ah. Yende ya puinanga. Obozo mona. Eza maboko ya Serre. Na publication batieye balobi botala ndeko. Ndeko na biso ya mwasi. Atondisi babaki na manzaka lokola mami wata. Na moni batu musu na commentaire bazobenga SR Gege. Nzambe. Que les sages écoutent de la Bible et augmentera son savoir. Na bi ke yo nzamba kufinga, OK? Yo kanano. Si réellement tu es enfant de Dieu, soza mpagano, problème te, mais soza mwana nzambe yo kanano tamuke. La Bible dit, bon, ça fait quoi? Non, ça fait quelque chose. Azali Sindi les kerte. Azali chantre chrétien ou encore gospel. Ne babengaka gospel. Aza Sindi les kerte. Nana le bazar Méché 30. Bon, effectivement, Méché 30 azasou Méché 30 comment MJ Maria. Aza Barbara Kanam te Barbara kuto azana ba extravagance te parce que ça ba extravagance na auto l'année récemment na émission ya Papi Mboma ou et elle m'avait épaté hein ba liboso na yokaye hein na mona nga na musika et la diva en tout cas na ebi ka na musika mais na landi émission moko ouais ba émission mususu olandi ka introduction à obaye. Mais et puis singa posa Hollande obi na na émission na mobimba 1 heure de temps Barbara Kanam waouh elle m'avait épaté la dame peut-être na ozonga na salarié émission un jour ça va Aza Claudia Bakisate Azali servante de l'Éternel Aza servante de Dieu Aza disciple à Jésus-Christ attention. Bon, le baptême, ça fait quoi? Non. Et là, on a autant que cet exemple, lobby, na vidéo, on a ça là qui on a choisi basolo. Tant que critiquer quelques semaines passées à Kati sur le fétifioti, machin, dans mon commentaire, elle a trop souffert dans sa vie, laissez la petite tranquille, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Non, pas du tout. En Christ, non. Et on a eu bino bandeko, évangile échangea. Lelo bato ba osambela bato ba okende église ya lelo ba église ka o ya biso ba réveil ezopesa mawape pasi ba mateo ba ote ya bango ba enseignement bazozwa yango te o esengeli ba chrétien bazwa rôle ya église topé ya ba pasteur ya ba sale ya nzambe ya ba ministre c'est de préparer l'église pour l'enlèvement ce ko ba enseignement o esengeli ba préparer nango bana nzambe pour l'enlèvement yango te ba enseignement oyo bat bazoyoka lelo et ce qui fait que batu baza prêté pour l'enlèvement na peut-être so ozo comprendre yango bomoni lelo oyo bato bomi benga bana nzambe ba se retrouver dans tout et pourtant état moi na nzambe eza na lolenge moko ya kobika nde bitumba nanga mon combat moi yango wana mission nga na zui yango wana yakoya ko rappeler ba chrétiens que vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde dit la Bible. Église veut dire tirer hors du monde. Église eza nini to pezana église eza yo onimela Yesu ezanga. En prêchant les autres ou encore en parlant de ces choses
Et ça te que nga naza accepté nga pe na kati. De ce qui veut dire nga pe so na beti libanda ndenge to lobaka nde bakino ba lobaka. Yesu soka zongi jugement ekitela ngai. Oui. Nzamba ça l'acception de personnes te Bible ezoloba. Donc nga pe il faut na milengele, il faut na veiller. J'ai aussi des faiblesses, j'ai aussi des erreurs, il faut na bongisa. Nga na yembaka. Na yembaka. Na kotaka studio na 2000 Adona botami na 2012. Nga na kotaka studio na ba mi 2012 ba période net ya ba boye ba août septembre 2012. CD na ngai aussi là, je crois il s'alara 2 ans. Et si là ba 2014. C'était prévu et bima na période wana. Na ba 2014 na ba été. Na pesa moto mbongo a duplication, un frère azara na mbongo na Londres ba to belé ba ebié. Na pesa frère wana mbongo a duplication amelanga mbongo ti lelo et découragera ngai courage talaka mbongo 600 livres à l'époque. Combien d'années passées? Les mbongo ebele nan. Et wana to multiplier na ba CD. Amelanga mbongo. Na sala nyonso mbongo wana ezonga. Poto yani ti Congo te. Na Congo okangisa mutu. Na Congo okanela mutu. Ici c'est pas le cas. Na meka obenga pasteur na ye, pasteur Maps. To solo la pe. Et aluka pe abenga ndeko to bongisa. Mais bref. Et décourageant ngai. Mais na uta kozwa mpamela mikolo leki. Nzamba a blâmer ngai na zo négliger ministère wana. Le mikolo fona lo na zonga sona sa mo ba exercice ba voix na travailler parce que normalement album na ngai mi balé banzembo zalara déjà. Et zalara déjà donc il faut kana kota studio mais je voulais na zwana no oyo na chango ne fiske na YouTube parce que na zala ngo album ezala aussi là non. Na on a clé awa. De fois na look ingénieur mo wa edenga na kota on a chango na YouTube. J'ai dépensé pas moins de 3000 livres. Gratuit que c'est où les qui a kala. Nazana des clips na sala ya promotion. Na ba clip wana et bat balandara chaîne na YouTube. Ba mona ngo ba linga banze mona makasi. Lelo kutkande mo to komela mais mère banze mono ko mona na YouTube eza pas si mais pourquoi patienter? Je crois si tout va bien mois prochain na obunda na août awa na kotisa album wana ya 10 titres yanga moro. Oh, t'as joué avec mon frère, na sœur, na 5 c'était tout, yanga. Nazana mongolu wana, na komakaya dega. Donc on a okabela mutu banzembo na peso penza jouer yemba na. Nazana banzembo na perda pe banzembo bele. De chaque téléphone na bungi saka. Et kenda ata na ba fait mélodie. Ouais, na grâce wana na komaka en désordre. Surtout soit là concentré. Bref, pourquoi on a opé ce témoignage? Nazana clip moko wana na lata robe ya basinga mikea monka muto apembe siko tolo to ezomona na mukongo ezomona na e bato bele ba reprocher ngai na ba commentaire. Il y a quelques jours parce que muto même a komelenga lo ngana bisi clip wana sali 12 ans presque ça à 12 ans. Clip wana sali ba 12 ans, 13 ans même. Et où meli penza. Clip wana umeli ba 12 13 ans. Na ebisega ke eza clip akala hein tozo ko apprendre mes coloniaux chaque jour nous apprenons de la pese exemple pour nous relaxer ke muto koka zate hein to na ba faiblesse tozo na ba erreur plus tozo avancer oko telema ezana ba mambo yo bagite malembo zo ko apprendre en fait c'est ça donc les leçons la bina ça la clip non là ta sur robe bongote vous comprenez voilà alors Elsa aza Cindy Lekerte babage belé na misapi wana plus grave moko za na forme ya serpent et du coup et si c'était batuba loba batuba se questionner et ti batuba conclure que non c'est une païenne ba msuba lobi même que non azana bakisi et cause apeta msu eza juste influence to sentiment to yango moni koyembela nzambe eza service mobimba ozo servir nzambe de fois à la critère à serviteur. Ce que j'ai constaté, bato belé ba sale la nzambe me ba yebi nzambe te. Cause à la chrétien, na yo comprendre lelo, cause à la moyembi, koyembe la nzambe ya lelo et eza différent na kosela et or muto zo yembe la nzambe aza sansa kosela nzambe en chantant pour Dieu eza service. Mais malheureusement bato belé bazo sala musala yango to pe bazo yembe la nzambe mais ndiye ba yebi nzambe ngote do ba osala la ngona ndenge na bango.
Que Dieu nous aide. Bano bayembi. Bozana ba mentor. Boyekola. Bo apprendre. Avant nako yemba ko sala ou quoi que ce soit bozana ba conseiller ya bonzambe et ko sunga. Il est le trouble qui mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe esika nanga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe mokotea okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na mpa ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evanzelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo zambe na ngoya olatike mo vanzina mo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tu kominela santu Lise kwa na yo tu komine balongi
autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na biso olengo bebi naza toxique grâce à lui. azalaki nzambe ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa konzamba bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki lingala moko me comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aime bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona konika sele mpo na nga na yo